Papa. Non, permets-moi de dire. Papa, on ici est pas si Yoka. Papa Nata. Na douleur, on a tout fait le chien père nangai. On a ébé qui le quoi ça papa nanga. Maman benga nanga la bouteille ça nga bima. Je te dis que non, et tout ça m'a mis ça là. S'il vous plaît, Nathan. Expliquez-nous très bien. Si tu regardes ta femme, elle est attachée à Moukoro. C'est ma fille. Tu es ma fille. Madame. Oye bate, tu as peu koye batenga zana zemi. Parce que vous avez âge assez, vous avez 2 ans. Dis-moi la ngai. Parce que nayebi na sa maman, sa moi la ngai. Olingo nanga ya Yesu. Olingo nanga ya Yesu. Ebesika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana mutu. Baluka yo na ba jeune prière. Bakutana na yo. Oh mon Dieu, ma femme me dit, il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire? Avec ces grands embouteillages, partout, il y a des eaux de marin. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère, vous ne connaissez pas. Chez Bissou Wendy, un grand marché qui vous rapproche. Composez le plus 243 89 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh! Merci chez Bissou Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poissons salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bissou Wendy, un grand marché proche de chez nous. Nautaki kosala annonce ke na kozala na Paris pour la délivrance ya bato en privé. Nazalaki pe na France. Bato ya ndenge na ndenge bayaki. Bato ya autiste babiki. Bato ya ba blocage babiki. Bato ya ba maladie babiki. Bino moko botala ba témoignage. Na mona ki kaka na annonce nega lobaki ke na kozala na Paris. Donc l'air na moni yango pona kende na église mkonyo surtout. L'air suku na bayaka na nga basala na bango eloko moko na nga ite. Ezalaki ya privé na yebo ba yambi biso to vandi ale moko akota nga ngonga na nga koki na typé. Oyaki ndeni tango ati liboso bana tambola bien. Na yaki na begi ndenge na lobaki. Pe na tambola ngo ça fait déjà plusieurs années, à peu près 12 ou 13 ans. Mais si on a zo bimasa begi, na wutu kutu toilette na kena begi te. Pona ndaku na nga moko na simba ba kiti pona kende na toilette. Ba problème donc banana ya poto. Na zalaka na ne sengote. Na sepela kate, libale lengi te. Après ba délivrance libale komi bien komi na sengo. Na komu tu ne sengo même ben na moko tu na yinaki ye. Donc si ko vraiment olingie makasi. Na lingie makasi ba mvutema nyoso ba boakela ki biso ko ina mai. Ti siko na bandai ko boite me banana ye awa lelo. Donc na za ate ndeka ba lobaki 2025 te yanga na yamba on fait maintenant kangia l'église mususu okei bokutana même na pasteur okomona ke bazo kambika yo okota te donc na bayela na ngai donc ya lelo na ye donc pa Moïse na mona aka na télé ba publicité donc to ça na ebe farafa donc asali makambi nene pona ngai gloire à Dieu ngai na yaki et pas ya papa Moïse pour un problème à miso ndenge comme vraiment aveugle surtout côté à gauche na zai comme on a presque pas même lunette dans la degré makasi na sima na délivrance na moni miso très bien même sans lunettes nazo mona liso ya gauche ndenge kufa na mona parfaitement nzamba papa Moïse azwa lukumu vraiment azana nzambo ya solo kolo yesu apambola ili samba kisa susungu ya bele na kati na ebo ezitete azaya nzambi amen. C'est complètement différent, ça n'a rien à voir.
Là, c'est beaucoup plus en profondeur, on va dire, par rapport à ce qu'on voit dans les églises, ce qui se passe réellement. Et là, avec vous, c'est complètement à l'opposé. Là, c'est beaucoup plus profond, on va beaucoup plus loin. Est-ce que les prophéties c'était correct? Bien sûr. Et les délivrances c'était bien? Bien sûr. Et comment tu te sens après la délivrance? Non, je veux dire, je me sens bien, c'est bien, oui. Voilà, merci beaucoup à vous, merci pour tout ce que vous avez fait. Merci de m'avoir accueilli ici, et je vous souhaite beaucoup de choses. Et j'espère que les gens viendront et comprendront l'importance de ce que vous faites. Pona ba oyo bazwaki makasi ya koya te na ba délivrance eutai koleka bobanga te na kozala na bino lisusu na Paris à partir le 9 avril pendant 10 jours nazoya lisusu na Paris na koyamba moto moko en privé moto na moto akoleka na air na ye pe na jour na ye bobenga bopesa ba kombo na bino pour batia bino na liste ya délivrance. Contactez Maman Thérèse Matondo nazozela bino na moto. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Shalom, bana nzambe nyonso le bozali, ba téléspectateurs obolingaka chaîne chez Bisso Télévision et puis une émission malam obolingaka mingi ezali émission ni ezali émission ya Bravo Jésus. Nzamba pa mbande konyonso. Na bande konyonso o balingaka biso, bande konyonso biso conseil bande konyonso oyo boyebaka ko partager be mission na biso, boyeba ko beteli sur be mission na biso, nzamba lo la vraiment apambola bino vraiment boza belé. Merci encore une fois là papa nanga moko a lobi atinga voice abi papa prophète il a tenu message plusieurs fois et a raté a répondre à teno papa to ebi nzambe lo la pambola yo na linga makasi yimo bakaso ngana linga ope makasi nzamba pambola ba maman nyonso izali mwana bino en tout cas c'est votre moi que Dieu a pambola bino est-ce que vous allez ba maman nyonso parce qu'il y a des femmes mais aussi des jeunes filles. Je parle précisément des femmes. Une femme aux en maturité, une femme avec qui tu as classé pour très bien, pour te montrer que quand moi vous avez les a habité fait de ma maman, on n'est pas sa bonne éducation, mais elle était maman basali, ça les père moi Sony et aussi na mes condoléances na famille Manyanga, précisément la maman Enis et aussi qui est na maman Véro. Maman Véro, nous sommes de cœur avec vous, je crois quand nous sommes sur la carte, mes condoléances na yo, maman Rebecca Tikibiso, aboti biso mais Nzambe mtasali mokanone pour que notre maman akende. Toza di cœur nabino lokola. Et puis encore une fois, merci na papa Cheikh Moukadi, merci na DT Denis Monsoro. Merci na papa El Eliash. Merci encore une fois na papa Zara na Bosanité, merci une fois aussi na ma conseillère privée en tout cas bon anniversaire. Bon vraiment fête ya malaba ma maman na maman Gisèle Kabessa sans oublier maman Marie-Claire ainsi que maman Gisèle de Kinshasa. Zama pambola bino. Car nous sommes na biso awa bat bayaka pona ba problème na bango, baka ko exposer problème na bango. Donc on est là pour nous yoka bango puis ko pesa bango za solution. Toza na maman moko ay kota la biso mais likamba passe pe kamba somo yemo za na ba doute le kamba mais azana besoin qui amekape ko relater biso histoire et puis azana besoin vraiment azala n'éclaircissement par rapport à makambo oyo wazali komona. Tokimba ko pesa bote. Bote maman. Mbote papa nangai. Comment nani? Kombo nanga maman Clarisse. Oh, maman Clarisse. Wow, quelle coïncidence. Je peux donner Clarisse. Ah, oh, biso wechi. Yo Clarisse nani? Nga Clarisse Kuka. Kuka. Oui. OK, d'accord. Maman Clarisse tu vas prier? Problème te papa. Sambeli nzambe ya makoki na nyoso. To pécho merci, to tukima na sala boko na yo. Tendre Père au diriger biso. Dans le nom de Jésus-Christ, par la foi, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Maman Clarisse. Oui, papa. Problème nini au mimi? Papa. Le seul endroit dans mon qui a eu un problème dans les équipes. Parce que na banda Olanda bino na ba YouTube bisika na zalaki esenga kinaya parce que kotambola la charge o nazala na ona mutema na kokite nazoe bate na oki na suka to nini elo wana okyo sala mapo nini na vie na ngai pona nini ona souhaita te na souhaita eloko wana te komela ngai na vie Papa, t'es maman a 9 mois et pas ma la bébé.
souffrir. Batamsu yoke sunga ngai. Naza na mwana moko mobali, mokili yebi na bota. Bavi ya pasi. Naza nango. Ba mibali kande tolinga bino mibali. Na mipesa ki kore am na mobali wana. Malgré ba kwiti na ye, malgré ba vie na ye, mais na linga ki ye papa. Et quoi arriver na comme na semi. Famille na nga seki ngai gangeli ngai beti esali nyonso. Papa na biso benga nanga. Papa benga ninga parce que nazaki la seule espoir na bango. Atangisa ngai. Il fallait nakoma ici quand ba parents nanga ba wanda souhaiter nakoma. Mais nakoma te. Tu ya kolanda mobali. Ya koma na zemi. Aki na belle famille. Belle famille ba boyinga. Ba singa babi. Ah place on vend des athées. Il faut vendre kana mobali na o andimi charge wana. Nazaki décision to vendre na mobali sika moko. Souffrance mobali bima atongo ya kabutu na bakwiti. Ya kabutu na bakwiti. O bando loba, wando finga, bandiko finga yo. Motema bon maman, motema moi si papa. Je supportais toujours. Moi na ko botama. Moi na ko 2 ans. Après que là, les sika mona mobali tellement, j'avais seulement son amour. Mais on commence à zémer mon souci à mi balé. Après t'en es comme à la zémer. Et autant la souffrance c'est les cas qui mingi. Nazu moi na libosa mobali na bota Nathan. Natindie et pas bande konangai. Baebi singa babi kotia makolo awate o tozui charge oyo to mona yo awate kozonga te eloko te tika na mobali na yo tellement souffrance les kaki natala kina garder na zemi na mwana wana papa na kokaite bande konanga tellement lokwa baza baleki nanga baninga nga mingi batika ngate bande magi charge à moi ngai place nazala ki na kokaite et puis tondo futela d'accord futela mobali tellement vie ya kwiti le kaki toza ki suna makoki au futa ndako te et arrivé ki keno ko le ponga comme menacer biso na ko sala kana maela moi si na esi ko le ponga keno ata moi 1 mois etikali to moi 2 mois etikali apesanga tambongo wana pona luka moyena vivre to longwa ndapesenga moi 2 mois ya garantie wana te to longwa ki escape na kenda ki mutaye ba ete kenda oluka vi na ki na bundi na zemi na bokolize malembe ko senga ande na ki okoma na pasa obota na ki hôpital. Papa. Habité sur la sac 9 mois, il n'y a pas de bateau nini. Non, raisonner à mon son, il y a des comment moi aussi. Tout ça, on a dit que moi, on a dit que moi, on a dit que moi, on a dit comme l'ingate. La souffrance sur un hôpital, na boti. Mobile ya kate. Ni famille à mobile. Ni bande comme sousou. Baleki baya kana ndenge mo ya kimoyibi po papa lingate. Baya ka mo batikenge mo ba 100 francs. Ya courage ba fortifier nga kaka. Tellement passer les cas mingi mbongo futa pe na maternité zate. Bilum sam normalement ça en hôpital pour ça la ka pose waka de quoi manger. Moi na ko ça 4 mois en hôpital.
moi désordre moi ça mène à l'hôpital infirmier va comment qui moi distrait mutunya so pinda comment qui paniqué est-ce qu'on a mona qui les seuls moyens erokima et c'est quand la kima qui papa la tika lo sundola mwana tika mwana l'hôpital nzamiti ilo ni sala ngai natika mwana na hôpital papa na kima ndena kinde on s'est retrouvé na Congo central na commencé à voyage na somba blo na mboka kati azobima na tika na mituka na teka na kuzipe moi isika moi mkena ko mo vanda na garder contact na bandeko nanga ya basi ndo benganga ande na umeli en tout cas vraiment na umeli na mboka ba Congo na sala taba 23 ans 24 ans peut-être donc si je ne me souviens taba 24 à 25 ans mais place nazala ki papa en tout cas non ndeko se communiquer na moi na ngai tozaki vraiment en contact entre mère et fils ande peut consoler ngai ande peut sanga pe ba conseil tant que moi nazaki un peu soulagé tina ndenge pe que ko zwa moi si nde sika yako bengi sanga ke non mama moi si nanga boti nazana posa oya namona ki ezaki le seul moyen nanga ya ko se rapprocher na moi nanga po tamulai affection ya mama na mwana ezaki bisoka na téléphone mais ya boye ezalaki te nde na profita ki na ba ke non na ya na vana mwana ngai na mona pe koko nanga nde ta na ye papa na komi na ndako mwana komona na moni mosa mwana mbali boso pesinga bonjour mama na sante ke lo mususu sensation moko c'est comme si je la connaissais déjà on dirait mutu moko hein elle me semblait familier quoi na leki sango eleki bongo na betikara eleki 2 jours après dit de vandika na salon azo melisa mwana par curiosité tanga vandi o melisa mwana na tali yemba mbale te sensation wana bo mama etika nga te donc na sentir que oya aza yanga papa makila na kobosa nango te tanki mama donc mwana wana ya mwasi aza mwana nga po na sentir ye déjà no sentir ye ni na meka ko tuna mwana nga mobali soki akutana na mwasa onde na soki wa ba parani bazaka wapi nda meka ko relater histoire que non tanga bando sa no felina akutana kina la fille Fazer de aloko tazwa ki ye ba comment ko vivre bon et ça lenga bien te histoire wana nde na jijaki bon na ya awa et pas na yo pour na landa rapé émission na ya pa na yo mosala nzambe obengela nga bango mibale baya nanu na mekana ko tuna bon ba bandela na ko expliquer nga et puis la fille ayebisa ngai vraie famille na ye za wapi papa na ngai souci na ngai yango wana. Donc merci beaucoup Maman Clarisse. Maman Clarisse, il y a une question on a tout na yo. Oui papa. Je connais fani nie na Hollanda yo no zoloba et na moi petit détail moko o éclaircir biso bitango zo deuxième zenu. Pari bande ko na yo bande ko ya basi. Et puis d'emblée comme ça moi na zate na petit ba tuna kayo répondre ba ndenge ni. Papa. Bon, pona ko kima ba makambo belé en tout cas na yebise ba juste que moi na akufa. Malgré ba silikaka ba sepela raté au bombeli biso secret bon. Na ça ba nga beza ki n'importance te po makambo za ki ngebele donc moi na kufa ki bakunda ki esenga ka bongo na kinde. Donc na kima ki na tika ki bino na kenda ki musika na bino. OK. Et tissu na yo et que pas moi na moi aussi. Oui. Comment ko kende? Première fois mona ki au sentir moi de babaka sensibilité moko bona kata nzoto na yo sensation quoi
oki moi sensation moko boye parce que moto ça la bongo hein mais deuxième fois obi tango tellement bien obi non à cause à ka moi na ngai qu'est-ce qui prouve à cause la moi na yo papa moi na wana azaki beba 2 semaines te wana tike na hôpital beba 4 mois. Donc, bien 4 mois, 4 mois, azaki déjà bébé. O azaki pena ke non, o vandi si pe, o tie ba cousin na ba kiti vandi pe bébé normal. Et puis ma fille, elle a une tache ici, ba lembola ye, azana koko ne to benga koko, ba lembola ye na lipeka awa. C'est ce que moi j'ai vu, oh makila na ngai. Papa na ba tende na ko expliquer bo c'est-à-dire, son na bien, il y a deux choses. Oh yo, ils ont confirmé yo. On a quatre illusions. Hein, maman? Oui. Et parce que illusion, c'est quelque chose en train de voir, mais comme si, mais, et ils balé, ils ont confirmé que non, moi, on a cause à moi, il aura liboso d'abord, sensation premier jour, il aura mis balé, et l'autre, il y en a colambula. Malgré bon, on a expliqué, yo, mais pas na yo, zo mon kaka, ils sont un peu louches. Il faut pas éclaircir yo bien. Papa, ba bengi la nga bango ka baya. Baya devant yo. Ba expliquer biso non bien. Ba expliquer nga non bien et ba non famille à moi non on a moi si ezalaka wapi. Ah oui, parce que vous avez la raison parce que cause à Chegué mais quand même oui bah que non repère quand même la famille. Là mais oui. Là ouais, là vraiment vous avez totalement la raison. OK. Merci beaucoup. Bano Balandi, je crois Bolani histoire oyo eza eloko moko eza fort. Eza fort. Biso to traitement comme ça toujours fort. Ndema autotata yango tolo na spot publicité puis simango to ozali ko zongi la bino Olingo nanga ya Yesu ebesika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana moto baluka yo na bajeune prière bakutana na yo mwana ya poto nyonso bana ya diaspora fini makambo ya kotindaka mbongo na bafamille po ete basombela biso balopango na nsima balia mbongo tolela na yango mama Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba basalela biso cité de la diaspora numéro 1 awa na RDC depuis 2019 na bongo mwana ya poto nyonso ya Canada ya France ya Belgique pe mokili mobimba na $3500 ya pamba oza na terrain ya 20/20 awa na cité de la diaspora okomikolo lopango ata soki $3500 eza ya kokoka te yaka na lombango po ete ezotekama pe ya crédit eza pe ya promotion sala na lombango benga biso na banimero oyo plus 181 75 66 46 76 plus 243 80 84 20 140 mpo na baterrain na biso eza ya kobangela te l'État ayebi pe ba chef coutumier bayebi yango ebongo na kati tozali pe na quartier commercial pe lisusu quartier oyo eza réservé pour na mall na biso bana nyonso ya poto na bosani te tozali lisusu na ferme de la diaspora esika wapi tokoliaka biloko ya bio pe tokobomba biloko na biso malamu cité de la diaspora na biso ekutami na Kinkole na commune ya Nsele non loin ya aéroport international d'Enjili. Ah, cité de la diaspora RD Congo Kinkole Nsele. Mama Clémence pe papa Jean-Pierre Kabamba bokomisi biso bakolo lopango na lopete.
Merci Bano Balandi. Toto dans la spot publicitaire, na biso, je crois, de Tolobaki que maman Zana besoin ya mon anaye, ya mobali na parce que zo tâtonner. Est-ce que mon moi moi si wana te? Mais ayo me gape tâtonner. To benga bokilo mwana. To mwana bokilo to ni voye baté. Mais biso quand même to sali musala na biso. To kimi lumbango to bengi bandeko mibale. Il parle surtout bien comme couple. Oui, maman en a besoin, maman Clarisse en a besoin, ben éclaircir parce que Azan Biloko mi balé, ils ont confirmé en tant que maman que de quoi mobali moi si azobo abotne mwana Azan mwana oyo atika ka en hôpital. Et le liboso premier jour tant monaki et tissu salaki parce qu'ils ala bongo et le comme mi balé aussi mwana ya moi 16 ans attache. Abiki yazali maman akoko bosa na mwana parce que mwana 4 mois aza déjà mwana akoko bosa na mwana wana te bon bankambo biso to tata awa nzambe kana nte baka kokombe biso. OK maman papa je crois ba ozala surpris au monde parce que baba ibiki peut-être au déplacer qui mais tozu quand même bango bazali awa oza maman pas maman moboti na lingi yo me kapé kozwa temps peut-être l'esprit le colo mais awa peut-être kozwa temps ba expliquer ngo na kimia nyoso pour ne pas être traumatisé zali yo to kotsa bango ataki bana mais pour yamba balokola maman ko traumatiser bango te ni ya mobali ni ya mwasi. OK maman il vit à la réalité. Il vit à la surprise. OK. Merci beaucoup. Beaucoup de services sont bandekwana. Déjà c'est bakomaki. Beaucoup de services sont bango. Bakokota. OK. D'accord. Merci bafouon déjà porte. OK. Merci. OK. Bakota. Boya. Bobangate. Venez. Bobangate. Il y a rien. Il y a le remonté ko banga wana rapidement. Venez non? Venez. Aïe. Beaucoup ça boya. Maman ni. Ya poussa non. Papa pardon. Pardon vraiment. Pardon. Oui. Maman nini? Papa. Pour nini ba place yo maman? Papa. Likambo eza nini? Papa. Pardon. S'il vous plaît. Moni je crois non s'il vous plaît. En tout cas, na retirer maloba. Maman. Pourquoi? Zela nano papa. Zela, s'il te plaît. Moni tango komo isika ya bato. Malgré moni papa maman na bino, s'il vous plaît. Pardon vraiment. Oya za maman nanga. OK. Jamais encore tika aza na ba place oyo. Ba place oyo pena jamais. Soki azu eloko na bino. Naza mwana ye. Toso elango libanda. Toso elango vraiment libanda. Pardon vraiment na sengi bino. Oui, d'abord, quand ma bengelo te, on dit que bozana moi. Non, nakondi maman nanga te devant la caméra. S'il vous plaît, okoyo kanga. Oko permettre ngoyo kanga. Pourquoi to benga bino mi balé moi snambali? Et puis à moi de la femme. Obité pourquoi to bengi? Pourquoi yo bana kotomboka na ba yebile yo kili kambu. Maman, au juste zanini. Est-ce que kola? Au juste zanini maman. Papa nangai. Nga journaliste. Les à moi de la femme. Eh? Yako zo place au fan de madame là. Maman. Papa, tu vas ndenge ni problème en na koki ko vanda boy. Il faut maman. Si qu'on a répondu. Si on zo ko lo baté pour nani maman. Papa, non s'il vous plaît. Le lenge nga na yeli. Suka zaleke na zo kilika munanzela maman. Ya. Problème ezani ni maman. Quel est mon parce qu'on est en silika bon trouver normal maman. Yanata. S'il vous plaît. Yanata s'il vous plaît. Na besoin moi de la femme. To bengi yo na madame na yo. Pourquoi yo s'il vous plaît? Tozo zo basi nyoso yo, moi de la femme balata ali puta balata ba pantalon tozo yi maman na bino. Poto tu na est-ce qu'elle respecte ou respecter te? Yango wana papa la nana ngai ngani journaliste. Nana quand même na na apaiser yo. Ne tu peux madame na yo, ça moi de la femme. Mais pourquoi respecter moi de la femme te? De ce que toto solango, qu'est-ce qui fait au lieu mutala ali puta la ta pantalon ça et ça ranini, ça nini, ne yango wana. Est-ce que c'est un problème? Hein? Bonjour, pour passer vos fans. Ah, merci. Papa. Hein? Vanda. Hein? Bofanda. Bofanda, frère Nathan.
Oui, bah, moni des abos, moi de la femme. Mais au moins, maman, nous, t'as respecté un côté. Mais tu m'as répondu à la question, quand ils ont la cas, d'abord, il y a tout nié, est-ce que moi, on a moi, on a mon père, bala, puis moi aussi, et le roi de la femme, vous avez mieux que tu banni à Rosolam. Est-ce que c'est le problème? Ne m'a pas de maman, tellement tokende, maman. Maman, est-ce que les Kambwango ya kosola to kosola mon anda côté? Et tous en émission, tout pas la kisabiso, comment une femme a causé la moi de la femme. Et ils ont un logo mou ya grave, on a mon abozo tomboka. Est-ce que c'est le quoi grave? Soit avec des émissions, il y a ça moi s'il faut défendre. Il peut y avoir maman il faut défendre, bien non. Est-ce que c'est un problème? Je sais pas. Quoi tomboka pour les années? Jana Kenya papa. Maman comment on est, madame ne comment on est. Papa Nata. Oui, papa. Madame Nokumene. Bénédicte. C'est une grande bénédiction. Hein? Ma bénédicte, bon, il va fêter les cabines. Papa, son le peut-être. Assommé le peut-être. Assombagi. Et bon, il peut être pour la 8. On a raté quand déjà le 8. On a le 8. Bon, mal. Quand même, fête de la femme. Bon, Makio, Missem Manabino na moisi na yoto, bon, mec, mon balai. Papa. Na yoki nyonso lobi mais souci na ngeza na yeba mama ye ko sala nini awa osali nini mama mais nga na répondre yote hein na répondre yote ki zapona makambo nini façon na omoni la mama na nga azaka boyete façon na omoni la mama na nga azaka boyete yo ko mona mama na papa de problème maman bobimaki le 8 mars oui papa to bimaki to fitaki elekaki na mo maka yo na papa to na pena mama bokilo non to bimeka na mbai na wana mwana bis. Eh, botika mama bokilo na katanda. Tika la kima. Yo quand même olukai quand même osomela maman papa bokilo. Ezana kite ya kinanga. Ya kinango hein. OK. Merci beaucoup. Papa Nata. Bon, usiliki, ususilika. Pourquoi? C'est la toute première enfin maman okuta misanga na biloko yo maman. Eza nini? Vous avez besoin de pourquoi? Oui, il faut na yeba papa. Vous avez besoin d'ango? Oui. Maman Clarisse. Oui, papa. Moi, na yo mto lingi ba na yo ba ya a. Biso to kino luka bangote. Je crois bazawa. OK. Nathan. Oui, maman. Nazoyoka. Premièrement, limbisa peut-être ndenge ozuli sango. Ndenge lobi ko za muto peut-être linga piko zwali kama mona nzela. En tout cas, on a singaki vraiment boya bino balina Bénédicte. Devant mon salle nzambe. To meka un peu courir solo la likambo oyo ezanga na mutema. Po nandako to solo li yango maman excusez. Soki li solo ya ko solo la. Soko za la posa likambo maman. Awa te maman. Eza nini? Nathan. Oza nandako za l'aise maman nini? Nathan. Ozo lukela nga nini? S'il te plaît mon fils, pardon. Non, o meminga siko na mwana batu. Siko papa Nata. O moni po mona ko loba, papa Nata. O mona ko loba zane pekimia, to ka quand même maman, a quand même maman boti nga boti yo, ni pas boti biso. Quand maman parle, il faut dato zota ya ko ka maman. Ozo kata je crois ko kate ko s'exprimer. S'il vous plaît, permettre maman loba na yo. Nathan, na yebi yo po na boti yo. Oza mwana nga. S'il te plaît, apaise-toi. Nga mutu na bengisio awa. Nathan, nalingi omeka un peu ko éclaircir nga lisusu. Limbisa po na dossier yango o maman fallait pas te traiter en ndako. Mais nga na jugé que mieux te traiter en awa devant mon sala nzambe. Tozo ba conseil. Relata kinga lisolo ya Ben hein. Ndenge ozwaye esika uta nande bokomi lelo. Ebite. Oki ko meka ko betela ngana no lisolo ngo te prophète ayoka nano. Maman. Déjà na betela yo ngana. Nata betela ngai. Na ko beta ngo koma. C'est simple. Na ko beta ngo koma maman. C'est simple. Eza nini? C'est simple. Eza demande nanga. Vi nanga mobimba na tika o salo demande. Maman,
C'est ma seule demande Senga, Nathan. Et ça, Nini? Et c'est l'autre, comprendre peut-être. Et puis papa Nathan, il y a pas moi de la femme, maman aussi quand même, mais ça, qu'on aider, ça peut bien. Papa. Oui. Les Camerounais n'ont pas eu le bango awati. Parce qu'il expliqué déjà maman, nyonso. Explique maman le quoi nini kasi. Maman. On go luke langa nini. Nyonso explique nini Nathan. Te na lo bango na TV, na lo bango na TV. Loko ayo olingika na lo bango ka na TV. Ba kanga ba caméra na bango kasi oloba. Ba caméra pesa na ngote, tozaka biso na biso. Ah. Bilo nyonso bomona etambo kotaki basi balongoli po ozo gange belo zolo bebele mwana ngai. Nathan, pardon. S'il s'agit d'un Foukama, non, que Foukama. S'il te plaît, mon fils. Bétran, non, vie, ya ben. Pardon. Ok. Merci. Ok. Nathan, yo kanga na papa si Bénédicte. Yo azape maman, hein? Tu évites ce qui est problème mine comme c'est les ah donc le quoi ça n'a besoin d'explication, tu katanga mon expliquer. OK. Katanga mon expliquer. Maman. Oza maman na ngaso kozaki na besoin to sola maman na za mwana yo. Nino senga nganda kuna pesa côté maman. Ou même biso vraiment na télé pourquoi? Hein maman. Iza nino comme ça to tina niveau oyo. Ngana mwana mwasi. Problème ngo ezaki grave. Pour expliquer on a peut-être comme ça sur un niveau haut. C'est ma toute première fois les niveau bas télé comment on filmer ngabo maman na salle ni. Hein? J'espère que mbal nga expliquer déjà ni en soi. Ngai naza kombo nga d'abord kombo nga Bénédicte. Na botama na famille. Nazaki na papa na biso na maman. Na vivre na bango na yebi bango tant que ba parents nanga. To vivre bien ensemble na ba parents na ngami balewana et à qui arrivé na moment mon papa musale ya ko aussi là a eu ba choc maladie kobela et puis papa est kotika biso kufi tant papa kufi ba kaboli biloko ndezala kala matanga to panzani et puis maman comme ko déclarer non depuis il y a na famille na biso maman na simba lisusu te si à tel point que mobile na ngayo kufa. Na comprendre tes amis maman bisela maloba boy. Butu mo to lele na maman yo benga ngai. Maman benga ninga na koma ki libanda via Kifazeur. Dans la message pe na vina na Kifazeur wana. Na umela ki vraiment na Kifazeur. Nde na yo kutana ya Nathan. Amema kinga na orphelinat place ya salaka. Na bande ko vanda kuna. Et puis comme maman moko akomi ko déranger ngai. Alobi na ngana koma mwasi na ye. Nde tokomaki na ependa ko moko nde ko arriver ke na komi pe na zemi na nde to botaki mwana wana. OK, merci ma Bénédicte. Papa yango oyo wana komba papa na mama? Papa na ko nezaki Serge, maman na nga Philomène. Maman Philomène ne ngolobi. Papa Serge na kufaki. Oui, papa utaki kufa. Ataki kufa. Après tant ba bengana wana âge ni. Bengana na âge à 15 ans papa. À 15 ans. Oui. 15 ans ba bengani yo. Bengana na âge à 15 ans. Bon maman ngalo bagi nini? Maman bengana nga bibisa te na koka ko retourner kamote papa sala nga passe na motema. Maman bengana nga bimisela nga maloba ebele ona ntima te ke wana kozala maman. O ezali kambo ya koloba te. Pourquoi bozo ngise ba choc oh déjà et les cas déjà. Non, s'il plaît. Pourquoi? S'il plaît, non, faut toujours détail moko et pas maman. Non, s'il plaît. Maman. Papa Nata. Tell le logo zo sala. Le logo ni nozo lukela nga maman. Eza nini? Papa Nata. Eza nini maman? Papa Nata s'il plaît. Papa Nata. Pourquoi? Papa Nata. Maman oyaki po otala biso to oyaki po lukela nga ba problème. Papa Nata. Hein maman? Eza nini? Nathan. Faut comprendre après. Papa Nata, s'il plaît. Papa Nata, t'as peu ngai. Pardon. Maman Bene. S'il plaît. Naebi que ça passe. OK. Naebi que ça passe.
Maloba abimisa maloba nini? Ninga leli osepeli. Papa. Non, permettre de nous. Papa ozongisi pasi oya yoka. Papa Nata. Loba. Albagini. Na douleur on a tout fait le chien père nangai. On a ébé qui le quoi ça papa nanga. Maman benga nanga na bouteille sanga bima. Ebisinga bima. Yo moi no tozo na hôpital. Papa, na koko supporter choc wana te. Bato na zwa kana bolingo nyoso te ki ba parents nanga ba esinga ba zonga na hôpital. Papa na koko ko betriza moté na sele tout va na balabala. Na sele tout va na balabala na ba fimoko. Maman. Lorsqu'on a tika na cicatrice na elongi. Ndé ki faisait na sala papa. Cicatrice au tout monde elongi. Eza cicatrice ani? Baninga nanga ka tozaki na bomba fazer nde bazokisanga. Bana basi baolinga bakushe nanga papa na likaki te nde bazokisanga na butu. Ok. D'accord. Maman, je crois au Yoki. Maman, ozalaki na posa bene. Oyeba vie ya bene nene zalela. Pourquoi okomi kolela? Pourquoi okomi kolela? Et le koni ne zole lisa yo. Mais c'est ma fille. Jamais maman. C'est ma fille. Pourquoi ça? S'il vous plaît. Maman. S'il vous plaît, Zelana. C'est ta fille comment? Mais non, mais ça va pas être. Maman. Je te dis que non, et tout ça m'a mis ça la gare. S'il vous plaît, Nathan. Nathan, expliquez-nous très bien. Si tu regardes ta femme, elle est attachée à Mukoro. C'est ma fille. Tu es ma fille. C'est comme ça pour expliquer Nathan. Maman, mais quand on peut expliquer Zongana Kiti. S'il vous plaît. Maman Clarisse. Papa. Mais quand on expliquer bango. Papa est tissu à koyoka. Mais quand on corrélater bango, ce que j'ai loko moko. Nathan. Expliquez-moi non Nathan. Nathan. Oyeba te, tikala pe koyeba te ngaza na zemi. Parce que vous avez un âge assez, vous avez 2 ans. Vous avez 2 ans quand vous avez besoin de yo. Pour bokolo, vous avez la souffrance, la difficulté, non non bokolo yote Nathan. Non bokolo yote. Ndesala kinagana kizemi yo. Nabota ki na hôpital. Nabota ki na sundola ki na 4 mois pour la souffrance de l'égaki. Comment ça à l'hôpital pour la de quoi manger? Maman. Nada. Badata wana. Obumba. Ben ma fille. Ma fille. Nada. Ça va maman. Parce que tu n'as rien à me dire, c'est mon maman là, sentiment là, ngai. Parce que nayebi na sa maman, sa mwana ngai. Na bossa la mwana ngai même si elle était bébé, elle était petite. Na otika la bossa la mwana ngai. Non, mwana obaki otika na hôpital. Koza la ye. Ezaye papa, koza ye te ezaye. Mama bossa la mwana te papa. Mama bossa la mwana te. Maman. Papa mama bossa la mwana te. Non, que bossa la mwana ngai te papa. Na yebi mwana ngai. 4 mois c'est déjà une petite fille na bossa ne te. Mais tu es ma fille, mais tu es ma fille. Ça va. Maman Clarisse. Maman Clarisse, vous avez pris ça au fond. Yo lobby, ça reste d'abord à vérifier parce que yo lobby, il faut tout vérifier en malam. Il s'agit vraiment de ça, Adèle, voilà parce que papa me modèle les athées, non moi la ngai, naïbi moi la ngai. Ok, je crois Bandeko, Bandeko Balandi.
omoni likambo eleki awa eza likambo ya petete tosundola biso toconfirme yango te ndenge mama azoloba mama bosala mwa te babaka mama ayebaka mwana te mais omeka mpe na koverifie ko une fois pour toutes na kolanda parce que hôpital wana kotika mwana na âge ya na 4 mois ti lelo Bénédicte Sakoli une grande fille na été hôpital yango ezakaka donc là ça reste à vérifier. Est-ce que maman a bengana kene est-ce que Bénédicte est-ce que à cause na moi repère ya lupango ngo ça reste à vérifier. Donc on a tout kali la vérification ya kolana ce maman azali ameka pe ko réellement expliquer biso si réellement makambo oyoyo eza ya solo to eza ya lukuta. En tout cas ni balandi nzamba lola pambola biso to pesa bino suite po to kolandela likambo oyoyo po eza soni lelo yana leki babota mwana pe mwana ngo azobelaka belaka pamba pamba kimete papa mwana anazala kimete depuis na bota mwana tukisanga kaka papa mwana anakisanga. OK, d'accord. Je crois boyoki ndenge mwana azolela que cette se passe. Nzamba lola pambola biso to lanela makambo vraiment. Chez Bisso Télévision, la chaîne qui vous ressemble. Olingo nanga ya Yesu ebesika yosimbaka kobongola lisolo ya mwana mutu baluka yo na bajeune prière bakutana na yo Oh mon Dieu, ma femme me dit, il n'y a plus rien comme provision à la maison. Que dois-je faire avec ces grands embouteillages? Partout, il y a des eaux de marais. Bon sang. Petit frère, tu es là? Tu connais mon souci, non? Oui, mon grand frère. Vous ne connaissez pas. Chez Bisso Wendy, un grand marché qui vous rapproche. Composez le plus 243 82 01 22 226. Désormais, achetez de maintenant chez nous avec toute facilité et fiabilité. Commandez et vous serez servi dans les minutes qui suivent. C'est rapide. Aussitôt commandé, aussitôt livré. Waouh! Merci chez Bisso Wendy. 2 articles comme sac de farine, sac de manioc, sac de maïs, sac de riz, sac de semoule, carton de poulet, carton de poissons salés et tous les aliments de votre choix. Cela ne suffit pas. Nous mettons à votre disposition même le matériau des constructions comme sable, sac de ciment, barre de fer, tuyaux, béton, bois et tout consort. Chez Bisso Wendy, un grand marché proche de chez nous.